Sans tata Simon qui manga kota makambo ko simba te. Omoni lelo oyo mwana benda na suka nango o rappelenga likambo oyo na bia mwana benda na penato ibake catholique réveil bateau tout basé en Zambie na kimbangisi faut le moins 5 sabino fête nini te biso pour déjà la Noël bukabwana te biso to sambela biso to tamboya biso to sambela les véritables. Ça veut dire parce que biloko conseil qui mini que ça dit biloko marque de la bête. Si nous jetons là, il faut qu'il faut tout comprendre. Parce que même Mouyibi, ce qu'on s'approche na été ou ba tactique na été. Bah on peut pas comprendre bien. Mais bon ce que mais tant bango baye, bango ba remarquer que babi makambo kolo na ngoye. Alors que vous allez ce que l'avantage na bango photo benda. De ba benda. Kolo jo wapi? Yo zamba o comme. Na Bible batanga 3. Moko kaka. Tenga Bible batanga 3. Nani? 3 nani? Boyo kama bar Jésus te na Bible. Te kasa na bité. Kasa lobake bazana fête ya pati ya bar Jésus. Oh ya Barkoziba. Barkoziba pas zalaki Barkoziba zalaki Jésus azaki pe mfulia. Poye pa yaki pe kaka donc na lina David. Barkoziba. Il était le plus influent à l'époque. Mais bar Jésus azalaka membre ya conseil ya Sénadrine na Chypre na Paphos. Mais internet mutunda salite mutunda kotisi makambo internet. Mais on les TikTok. Mais te kasa na on les TikTok. Tenga ko am tumta sala. Arata ntongo na ko. Yo jole la TikTok a chez papa diangi na zaki na tanga TikTok. Mais kasi ko mi tanga la joto si mete na choko tumta sala. Bon TikTok nous appelle ta sala. Mais na ko me dans l'origine c'est ko kasi shi kende. Kate donc tozongi siko na simati. Tozongi na sima siko wana siko donc tokena na siko donc na définition. Moïse murmure ya Aaron na Myriam et yaki pour Moïse abalaki une femme Cushite. Kuna donc bazobenga Cush. Ça veut dire que c'est que la Cush pour ba noir bazala blé. Mais pourquoi lui second a tchaki yango Éthiopie? C'est que et bimisi Éthiopie qui signifie Cush. Mwana motote po akosangai abongwa ni pete po awangata nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mopondima atako babakola ke mafuta na musakolima lelo ya yo bolingo bateli le Nazarien Pamboli oye mona na katempeni mama kantelobi koleke mapapu masope mafuta toko kesitana longo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Bonjour, bonsoir chez vous. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, amoureux et amoureuses de Jésus-Christ, on est là. Ensemble, il n'y a pas de souci. Christ reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Maman Tiffany Mokwa, dans le Nazaréen, beaucoup plus dans cette émission, Table Sainte qui réunit les hommes de Dieu autour de sujets importants et très capitaux. Aujourd'hui, je suis avec Papa Kiese, mon lobelia Papa Simon Kimbango. Les solos, Kobetama, le 6 avril. Le 6 avril, ils ont vraiment victime à Baïke. Pambate basusu déjà na tango bako sombaka ba billet bako sombaka ba essence bako sombaka biloko po bazala penza kuna na bisika babengaka Nkamba Jérusalem babengaka bongo. Voilà, je rentre à la régie rapidement prendre cet élément le sako mokondi bobetaka le sako mokondi so lingola na nzembo wana mobimba na yango betaka le sako mokondi avec la princesse de l'Éternel Maman Tiffany Mokwa, beau aimer, beau partager Nzemboana et à Kitoko Mingi, Régie, à vous. Hey,
bana betu jikwimba ni kwimbila kabiji sabadi badading dabading dangading dabading dangading zabadi bidabading dang ding dangading 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 twimba lelu twimba tulo malu sevana betu nazoyemba yo zambe zabada ding dang ding zabadan digadan digadan jikwimba ni kwimbila kabiji nazoyemba yo zambe zabada ding dang ding zabadan ding dang ding dang ding. Madame Ming n'a avantage là. Mais nous avons évité. Vous comprenez? Donc nous avons évité. Parce que tout ce que les Noirs font, oh, ils vont ça. RDC, même ils vont prier. Ils ont un avantage là. Mais ils sont morts tout payés. Vous comprenez? Au moins, ils sont morts tout payés. Donc, les autres ont aussi. Vous comprenez? Même ils vont tout le monde fêter pas que ils vont comprendre pas. Bato bazo bape importance à pas quitter. Peut-être na ko peso tongo ba mindele basali journée conventionnée pour le 25 décembre il faut bato bazala na église. Donc bato ba ko sambela il faut bato batonda na l'église ba sambela nzambe pour nzamba komisi bango na mukolo. Mais bango bakenda bar. Vous comprenez? Mais bango bakenda bar. Mais soit disant mukolo ya nzambe. Donc le mot Pâques oyo donc ça a notre définition de Pâques. Parce qu'on ne peut pas mélanger. Mais on a constaté le moment où Bino fait les 6. Hein? Vous faites en haut 3 jours. 7, 8 et 9. Je crois les 9 déjà, les 9 déjà, déjà après-midi. Badekti babimaka mais ba muta lingomba batika la kapo bazwa mot d'ordre oyo ba komemela bandini faut bazwa maloba ya papa. Mais Nathalie 9 6 nous fêter les 6 7 pas les chrétiens vont fêter les 9 dimanche biso siko donc toujours le 6 avril parce que ban Israël babimaka l'Égypte na le 6 avril. Prophète Mario William Abraham a eu grâce à botami le 6 avril. Église à Mormon, j'ai eu grâce à créer le 6 avril 1830. J'ai eu grâce. Parce que le 6e jour, nous avons eu salada. Vous comprenez? Montrez que ça chiffre 6. Il y a 60 minutes, il y a 60 secondes, il y a 60 jazz. Tant que tu as eu l'indépendance, tant que tu as 60 ans, tu as déjà en retard à 10 ans. Il y a 6 wana. Il y a un moment l'église, il y a les 6. Pourtant, nous avons ici les 6. Les 7 d'appel. Après, il y a les 7. Il y a une église qui est dans les 6. Et ça, jour où nous avons les 7. Les 8 à conclure nada. Les 8 à conclure nada. Mais pourquoi tout le monde vient le 6, les chrétiens vont fêter le 9, mais si tu as 9, tu as 6 et comme 6. Si tu as 6, tu as et comme 9. Complicité, on a des dates 6, 9. Et le billet l'autre. Rankin est bandagi déjà les 9. Rankin est bandagi les 9. Pour Bakanga Jésus-Christ. Rankin est bandagi déjà les 9.
le 11, le 12, le 13. Au moins, coïncidence, je vais faire exact. Exact. Parce que pourquoi nous avons les 9? Tant que nous n'avons pas que les 9. Parce que RDC. Parce que les 9, on a toujours en Galates chapitre 5, 22. Les 9 fruits de l'esprit. Il y a RDC entouré de 9 pays. Il y a RDC qui est bêta mondial en septembre. Et bêta mondial en septembre. Apollo 9 à 0. A joué les 9 semences. Il y a RDC. Yamabe. Te bango bamona Yamabe. Parce que tant que Christ a koufi. Batu balobi a bato yo. Bazouani. Ba perdre nenge chef na banga koufi. Or que ça la grâce. Pour na baye koli. Et puis ça la bango. Ils la nguya pour na bango nenge pour la zoloba. Ils la nguya pour na bango. Mais batu bamona ki a bato yo ba se perdre. Or que pour na nzambe ça la qui grâce. Vous comprenez? Donc pour na RD ça doit 9 wana. Azonga nango awa pour papa de ngenda baloba en Afrique mobimba soki RDC o yesu coupe du monde te pays moko yesu ngote parce que pour chiffre 9 et bangonde basimba ki ngo ba eki nango pa kolo nango c'est tata simo ki ba donc yenda blocage même léopard lelo tant ba ko mana pack le 9 wana il faut basala tout ba ke mona tata simo ki ba pour ça tata simo ki banga kota makambo ko simba te omoni lelo mwana benda na suka nango o rappelenga likambo oyo na bia mwana benda na opese lo moboye e kamu sana batu kaka ya 9 wana kolo na ngo c'est tata simo ki ba chiffre 9 chiffre 9 6 tata simo ki ba 7 le 7 esprit en Nzambe le 7 so Daniel a monaki calcule à 7 ans Daniel a monaki 8 papa Mfuma Longo le 8 juillet papa est-ce que ça la fête numéro 5 ça va chrétien bon pour ça chrétien parce que c'est l'église de Jésus-Christ par son envoyé papa Simon Kilman mais est-ce que c'est le mois 5 ça va toi va réveil ils vont fêter le 9 ils vont fêter donc net tout ça dans mois ils a fête la fête bah qui mangiste beau fêter bah ton église réveil va fêter catholique ils ont fêté. Est-ce que il y a une fête mon côté le Christ ko 5 ça peut bino ba kine bo sangana na stade mo kena pe fête mo 5 sara bino ba réveil catholique aussi comme bo ba tous ba ndimake mo bible bi ke ba oye ba ke boza ya ngai so pe na to ba ke catholique réveil ba tous ba za nzambe na ki mangis faut le moins 5 sabino fête nini biso pour déjà la Noël Bukabwana biso to resembler biso to tambour biso to resembler les véritables ça veut dire parce que biloko conseil qui mini que ça dit biloko marque de la bête si nous jetons là il faut pour tout comprendre parce que même Moyibi soko s'approcher na ito yeba tactique na ito ba on peut pas comprendre bien mais bango ce mais tant bango baye bango ba remarquer que babi makambo kolo na ngoye alors que ça la score avantage na bango photo benda nde babendana babendani na bango donc biso na bango déjà rando déjà biso na bango toza na eloko moko osangisa biso sauté donc bango nde siko fo baya mais biso tokeso epa na bango te bango nde fo baya banane bango nde surtout wana moni bato nyonso moni oyo baza na kati ya conseil kiminiki wana esangisi bango ba réveil catholique te réveil ezalaka na conseil kiminiki te ba musulman te ba musulman mpe bazalaka na conseil kiminiki te ya conseil kiminiki etika eloko ya ba protestant na église catholique parce que biso tolongwa po église de réveil nde ezokosopposer contre système wana yango moni nde baya koteya bato comprendre l'église efungwami baoteya bato makambo ya repentance mais l'église catholique tant que tu bana mike to landa ba master po to tanga pe na be ko bona to tikala ko ka likambo repentance bando te yavma donc dans les états le mo zaka lokola donc eka ko l'exacta après jongi na pale donc c'était ça ils arrivent maté que non bato donc biso na bango po biso na bango to sangana ils ont boulot biso to sangana na bango to bi le 25 mai Noël le 25 mai ba ekamba yo ileka ba koma na kamba ba visiter kamba ba mona ba preuve o esengeleki bango ba mona batonga na masolo bon la délégation euta Rome parti par les kenda éprouva et mona masolo mais ba bomba o moni tango papa de ngenda zalaki na nzoto boye soki TikTok ezalaki lelo na réseaux sociaux ndenge za boye
l'église de réveil ça veut plein ya kosakana te na nkamba mais nzamba talaka bite TikTok l'église de réveil c'est nini mbele plein na nkamba lelo ah oui parce que TikTok ezalaki te parce que pour le est-ce que nzambe po asali kam na ta TikTok te oh mais TikTok n'est qu'à ce monde de publication tout le monde n'est to pandi bongana yo est-ce que nzambe po neti nzamba ayebana partout yeso ayebana partout même bato ba boya ki ba yebi est-ce que azela TikTok OK merci nzamba azela ki TikTok te mais makambo nzamba salaka na Sodome na Gomorrhe yo yebia makambo Sodome na Gomorrhe to kaka na masolo te c'est na Bible poso mute kasi na Bible qu'est-ce que prouve que ça qui a TikTok na pso de ma communauté OK OK alors TikTok ndenge biso to bandi boso mutalinga na na TikTok na poka olanda biso parce que to jui bato ebele kaka ndenge bandi boso te za na ba adere oyo ba o lelo ba sele panta mille ba mutu kaka na nzela ozo mona o partir de TikTok à partir d'internet mille ba mutu parce que biloko ya grave salema izaki secret alobi bobo mbango tango soke koki boko mona so mais tango koki TikTok a pas de ça pour ça. Les réseaux sociaux bandits. Mais malheureusement, ça n'a pas bandit coupé ça fait oh ya. Donc faites-moi exaté. Ouais. Oh beaucoup. Faites-moi la Christ tu n'es pas fêté. Tu faites avec la Christ on est le 6 avril. Donc dans camp. Faites avec Christ le 6 avril, faites avec Christ. Faites avec Christ le 9 pour la vache. Faites avec Christ sur le 9, faites avec Christ. Comme les Romains, ils étaient complices de la loi. On souhaitait que on fêtait Pâques le 9. Tu n'as souhaité que faut pas raisonner comme ça. Tu souhaites bonne fête. Lycée quoi malamu. Ça veut dire quoi non? Non, lycée quoi malamu yana. Jankulu Yesu. Kole zo wapi? Kolu Yesu. Oh wapi? Kole zo wapi? Yo zamba o kombe. Na Bible batanga 3. Moko kaka. Tenga Bible batanga 3. Nani? Toi nani? Boyo kama bar Jésus te na Bible. Te kasa na bite. Kasa lobake bazana fête ya pati ya barikisi. Oh ya Barkoziba. Barkoziba pas zalaki Barkoziba zalaki Jésus azaki pe mfulia. Poye pa yaki pe kaka donc na lina David. Barkoziba. Il était le plus influent à l'époque. Mais Bar Jésus azalaka membre ya conseil ya Sénadrine na Chypre na Paphos. Azalaka membre ya conseil et kimini ya commission de discipline ndenge biso benga na église na biso. Ba benga ngo donc Sénadrine na Chypre. Na bengi Délimas. C'était Bar Jésus. Et comme on appelle Jésus existait qui avant naissance il y a Emmanuel. Parce que nous avons dit moi na oh comme on est Emmanuel. Mais bino boye bolobi Jésus. Jésus ça veut dire ouais. Biso nde to poni. Christ est na croix crucifié. Donc Jésus Christ donc biso nde to poni mon Dieu. Comme bino nde bopona que c'est pourquoi bokendaki ko apendre na croix. Mais comme c'est là qui Emmanuel. Nous avons dit moi na oh moi na robota na Isaïe. Kombo na ye kozala en bref toujours Emmanuel. Donc Nzambe kati na bato. Bayuda batali so to lobi to benge Nzambe to ko forcer. To effacer. To passer la volonté na biso. Parce que ce qui est dans l'origine grecque, au moins la définition, il y a mon Christ est mon le mot Christ est outil na crucifixion. Ba ko si biso na ba Bible, ba yeko cha ba lobi ro. Omoni on no lo mama. On no pita bi o monde. Mais ce que ma belle na malamu ezaka ke oza na plateau la princesse. Oza na plateau de konangana. Mama molobi ngoto ta oleki batuno question mususu wana sa mtemo gani o na te la zamba. Amoni biloko na biso. Ado sali conférence na le contrat. Christ crucifié. Non, enregistre crucifié. Papa Kies. Christ crucifié. Papa Kies. Voilà mtakosi. Papa Kies. OK. Tosi ma internet. Mais internet mutunda salite, mutunda kotisi makambo internet. Mais on lit TikTok. Mais on lit TikTok. Tenga kwa mtu mtasala. Arata ntongo na koloba. Yo jole la TikTok a chez papa diangi na zaki na tanga TikTok. Mais kasi comme tanga la joto si mete na choko mtu mtasala. Bo TikTok nzambe mtasala. C'est que donc comprendre nga mal. Malobi boy. Te yo ne va comprendre bien. Na yo bo mama kamate. To mon ndenge to na longa linete. To mon ndenge donc to so ko la pardon. Omoni ndenge donc omoni ndenge donc to zo ko loba boy.
TikTok azolanda ndenge tozoloba so abengi biso pa ozwa biso. Vous comprenez? Mais d'écriture moto a commis écriture atiki yango na TikTok na erreur nango autika ngo. On dit pourquoi na ko bisa yo? Yo kasi que TikTok. Les mots Christ attendez, na tsaki yo na biso ko luka drapeau luka donc luka tableau na démontrer les mots Christ. Hein? Parce que Jésus n'est pas la première personne appelée Christ. Parce qu'il y avait plusieurs crucifiés dans la Ngomba Golgotha. Vous avez dit les mots, ils ont dit les mots de crucifixion. Il y a un moment pour la loi qui Jésus-Christ a dit qui m'a soumis. C'est qu'on est dans la définition. Ils ont un absolu mot. On dit on a qui dans la prison. Hein? Vous comprenez? Quand on a qui dans la prison, tout ce que le temps là, tu écoutes un bâtiment, on va expliquer sur les mots collecte. Vous comprenez? On va expliquer sur les mots collecte. Parce que Madame Colette, hein? Il y a un chef de prison, Madame Colette. Si vous pour foutre à collecte, chaque samedi la chambre. Moi 2500, je suis 3000. Si vous autant que vous foutre un bongo, hein? Si vous avez un bongo, il y a Madame Colette. Tu as un bongo Colette. Tu as un bongo Colette. Tu as un Maman Tiffany. Ça veut dire que tu as un bongo chauffeur, Maman Tiffany, tu as un bongo. Si et là on est égalé combo ya collecte bakoma ko benga ngo collecte etikala pe na dictionnaire mais surtout que na mot collecte wana na l'origine na yango eza na définition na pas que na plateau na nga awe papa Simon Bakibo moi non OK no malembe te nazali aso comment famille eza malembe bende te nazali o makambo na beta oye kota oye yokana amisa bato pena mato ya bato akesi ka awa na plateau lobala mama papa Simon lobaki boy avant to beta masolo ya lelo to beta ya kala pardon non lobate akesi akesi mabene za yeso lobi okosi obeti na solo na lokuta Nita lobati. Mais ce que on dit que papa Simon Ake se yoke loko. Yakala. Oyo batikela biso. O bakomaki. Le Bible. Étymologiquement. Étymologie. Il y a mot Christ. Via le latin, parce que la Bible est comme na 3 langues. Oh, yonanga, toyebi. Bah, comment on peut quand on va mikande, parce que tu couches en toi, tu accepter. La grec, latin, et disons en hébreu, la grec, na amoréen. C'est ça, non? T'es sûr, en côté. On est bien, non? En côté? T'es dans Zolanda, on n'a pas à répondre. Étymologiquement, Christ, dans le latin, c'est Christus. Sur la grec, il peut pas grec. On va en expiotox. Excusez-moi sur la prononciation, ou bien Christos. Et nous avons ouais. Sur ce que on a hébreu. Avec un Messie. Donc, il faut que moto donc moto ba bolicier na epakwa na Nzambe. Messie. Donc, quand on a vu Christ, ils ont encore mon parcours là. Ils ont été christifiés. Non. Ils ont encore le moto. Donc, comment on est mon corps? D'autant en haut. N'est mon côté. C'est la signification moto. La tête. Moto. La personne. Moto. Oh, bah, combat. Au papa Christ. So ka Christ. Enga Christ oyo wana ningo kenya wa. Oyo batu nyonso bayebe ngolo ba mopako la mina kolo papa Christ.
pourquoi tu as ma commis l'avantage ni merci opesa nga maloba mago botoli loba te nazelanga te loba aussi ça va moko ye moko buta lobaki bokoyeba solo ekangola bino so tozongi na l'origine du nom nde bakoma yango kombo wana babandango na ka batiango na k h l i x i nango na lobi wana ozokende na nazomengo na l'origine sikoyo kasi si ozokende grec kate donc tozongi sikoyo na nsima te tozongi na nsima sikoyo wana sikoyo donc tokena sikoyo donc na définition ya grec parce que kombo wana eutaki mpe na bagrec kombo wana eutaki mpe na bagrec or que jésus christ azalaki grec te ye christ azalaki grec te alaki grec te azalaki mpe égyptien te azalaki mpe israeli azalaki mpe soki mpe nani ozo comprendre azalaki na mpona hébreu tokorépondre azalaki mpe hébreu te parce que mpona abraham akuta déjà bahébreu bahébreu baexistaka déjà kala abraham akutaka déjà bahébreu bazalaka nde ntango ye akomi na bahébreu aboti bana na contrat ya bahébreu bana na babandi koloba langue wana nde bakomaki parce que les hébreux bazalaki na asiatique te bahébreu bazalaki banoir akutaki langue ya banoir donc parce que bahébreu bande koloba la langue sémitique yango moni même par erreur bazwi épître ya hébreu baye kotiango na nouveau testament baye kotiango lokola na komba paul mais nde paul moto akomaki hébreu te bayeki nde kotiango kaka kotia parce que les hébreux existaient avant paul même avant abraham wana tosali yango na lobaki tozongi na mot christ bato nde baye na interprétation na bango ils ont écrit ça aussi lui second ozwa problème mpo na tradition ya bible na nombre chapitre 12 lui second alobi murmure ya aron eyaki aron na miriam eyaki mpo na moïse abalaki mwasi na éthiopie donc kota abalelaka mwasi nde kota abandaki nde kota akomelaki bovie ya kolesa bangombe ya papa bokilo ntango ake kolesa bangombe akutani na makelele na ngomba kaka na kontre wana na mboka ya basefora mais aleti sikoyo balobi awa abalaki mwasi na éthiopie bangombe ezalaka na éthiopie ngomba wana mpe ezalaka na éthiopie mais bazwi ngomba bamemi yango na asie ekomi sinai na asie mais babuvie oyo ya bande kolesa bangombe ale etikali na éthiopie mais na bible top to na tradition du monde na bible ya conseil des écuménistes oyo bamoselere tiao bakoma omona kuna bazokoma kuna bazoloba boye moïse murmure ya aron na miriam eyaki mpo moïse abalaki une femme kushite kuna donc bazobenga kushi ça veut dire esengelaki etikalaka kushi mpo banoir bazala blé mais pourquoi lui second atiaki yango éthiopie sikoyo ebimisi éthiopie qui signifie kushi oyo éthiopie oyo donc mwana ya ka vous comprenez or que kushi oyo na kami ils étaient même père kana kushi na kami ils étaient même père kana mais comment sikoyo si kushi il était habitant na éthiopie antique c'est pays de kushi et lelo oyo kana kobima na asie ndenge nini que te promise ekoma na asie entre parenthèses ça veut dire fausseté ya enseignement donc bato bazala mal enseignement wana ya mabe nde etikala bato pendant des années heureusement na prudence il faut kaka bato bazala nga nateyaka nazwaka partir nazwaka bible nazwi science nazwi na spiritualité donc tobeta vous comprendre mais siko bato ntango baye nango etikali bongo na bamitu ya bato soko osali barecherche un grand théologien grand professeur en thèse docteur en thèse en théologie bazalaka pasteur te parce que pour la vérité mosusu bango bayebi ils étaient toujours assis parce que pour la science parce que pour la pasteur il faut la onction oyo nzambe apesi na yo ozala mais c'est pas la théologie donc la théologie c'est la science mais soki tozongi na kati ya théologie wana na kati ya science wana science wana ya théologie bato mpe kaka nde bazotangisa bato makambo
mais makambo ndenge ya kombo wana ya Christ. Parce que tant que Jésus-Christ a koufi, comme dans l'an 33, si dans l'an 117, na reine impériale Nero Trajan, il y avait 70 messies où il y a régné na katikati wana. Mais dans 70 messies où les plus influents, ils ont dit Bar-Koziba. Mais ce qu'on a dit confusion à partir, il y a le 28 octobre. Donc il y a le 28 octobre. Il y a l'an 312. Il y a ma constaté mon croix verticale. Autant constaté mon le 28 octobre à mon croix verticale wana ba ebisi na ba po ezaki bitumba ye na les seniors. Ba ebisi na partir de ba croix oyo nde yoko zwa mo victoire na ba makambo. Ce qu'on a constaté à sala ki yango nde sikoyo ba na concile de Nicée. Il y a 325. Sikoyo ba komonta la mutu a yede sur bitumba za nani. Il commençait maintenant il y a ça la sikoyo batante. Comme il y avait plusieurs Jésus, mais Jésus, oh, il y a qui croit. Oh, wapi. Oh, wapi. Oh, le moi, c'est qui crucifié. Par exemple, tu vas dire benga vient chose qui na njiri bando benga Alice Baba, pardon, tu as combo un prince Angie. Un prince Angie. Ça veut dire prince, oh, avant d'aller wapi. Avant d'aller Angie. Ndeti bazo benga Joseph d'Arimathée. Joseph avec vanda na Arimathée. Babengi Simon mutu ya Siré, donc Simon zalaki na Siré, mais Simon de Siré les a combiné les a combiné mubimbati combiné les a Simon, mais Siré les a liés na yabande kovanda. Par exemple accord de Moudi, accord bakesa lango na Moudi, siko donc ça veut dire comment ki longola omoni net na quartier na biso so ba ko luka net par exemple nga to luka papa Kester wa ebene avanda ka boto na se osomona mais comment na ngemene yate. Donc, ça veut dire, non, tu as vieux mot avant d'akoto. Ça veut dire, ça veut dire, faut pas sa marque, il y a pour pas référence. C'est à partir de là. Non, donc ça, parce que auparavant, au premier siècle, deuxième siècle, troisième siècle existait qui comme la chrétienté. Existait. Tout le monde a la théologie. Comme la Christ existait. Comme il mais écoutez la moto. Bino kosambela Jésus oh to mona ki croix oh croix Constantin mona ki babino ezala ki Jésus oh ezala ki crucifié wana bazo komba na français te ezaki na mo français ezaki pe na latin te donc ba latin ba ko joindre masolo ya bato tango bango ba koti na masolo ya bato et puis ba memi yango bien te ba bebisi masolo ya bato parce que ezaki origine na bango te même bango ba latin bango na latin bango donc latin so sala ka des traditions. Il y a langue grecque. Mais là où il y a la vérité, on va traduire la montée. Par exemple, dans le website, tango na Bible, il y a conseil des écuménismes, il y a Monseigneur et Tchaou Bakoma. Et ça, ce qui est na Romponga, dans la librairie Saint-Paul. Au monde, il y a conseil des écuménismes. Tango na Isaïe 18, verset 7. Au monde, on a toute offrande sera apportée à l'Éternel des armées sur les montagnes de Sion. Là où place Nzambe à Vanda, mais bateau bazakuna, bazana terre bronzée. Qu'est-ce que la Bible a Monseigneur Tchao et le la Monseigneur Tchao. Pourquoi vous avez vérité au bout et le la Monseigneur Tchao. Mais si quoi, la Louis II va corrompre, il va dire comment vous vigourer. Bazana terre Batouana baza le peuple vigoureux. Si vous vigoureux, on a fait tout dans le dictionnaire. Hein? Tout à l'heure, vigoureux, ça veut dire quoi? Ça veut dire donc il y a le maman, on va dire. Hein? Donc on a yo na mundele. Donc yo za yaya. Parce que ce qui on m'a dit ce qui nous a pas pêché force yo ko sen sabate belete. Ça veut dire ce que nous avons. Donc sans Nzambe on pense bango lobi na tongo. Et puis, au monde, na okambi bato benja na église des ans. Des ans, kasa na tunio. Siko soki kaka, eza Nzambe to okamba bango te. Dans 2 mois déjà. Te bon, mwana benda. Okanga bango, opanza bango te. Si ozopanza bango boyo, Nzamba yebi. Parce que na kati wana bana Nzamba. Na gabi tumba. Nzamba sa. Nzamba yebi. Nzamba sa. Et ba persécution. Et puis okoki ko sala eloko te sans que normali ezala. Et puis on comprend que Nzamba papa dans les biso. Nzeto eza pambati. Est-ce que bako beta ngo libanga? Oh te. Mais Jésus Christ amoni nzete moko ya kitoko.
abi tolembi mbombo tomati ya mangengenge kilo tokevanda wana tokozwa manga todami bakoma boba kezwa manga bakuti nzete wana ezali abi yo nzete oza boye kobanda lelo osala so eloko te aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien kitoko koma mokontima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo bateli le nazarien lipamboli oyo monanaka tembeni mamakandi lobi